Bisogno stato sabone nascere moko Madia Star TV etala na monate bato bandima Christophe Songo andima Tati Hilenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Chalakita le grand collaborateur Christophe Songo Nakatia Madia Star TV l'évêque qui Kondambuta papa social Tadi Hileda Angel Loué la mignonne Bisogno soto s'abonner na chaîne mako Madia Star TV etale mamuda te bato bandima Madia Star TV Zambaba Media Eliaka bakaba news bapik na batéâtre s'abonner. Bonjour, coucou, bienvenue comme ça dans votre chaîne Madia Star Télévision, dans votre mission Kwangola qui est toujours présentée par moi, Dani Timanga, votre humble serviteur. Maxi comme ça, à Mami, Maman Madia Star, Kolo Loco et pourquoi pas de voir comme ça Christopher Songo, moi Mobaloisa, mais l'autre côté, na poche, ma meilleure vie. Et pourquoi pas de dire de meilleure vie comme ça à Blanchard Mabara, Mouyamiyake, pourquoi pas de voir comme ça Angel Loué, Mwana Star, Aza Star, Maman Mami Kasongo, et pourquoi pas de saluer comme ça Maman Titina de Londres. Aujourd'hui, Dani Timanga, vous allez comprendre que voiture est abouée. Il s'agit de quelque chose. Il s'agit de la mort de Mama Tchalamwana à qui Oyotoye pour Natobe Tamasolo Nango Nakati la chaîne Nabisho Madia Star Télévision et surtout dans votre émission Kwangola. Oui, c'est aujourd'hui que Mama Tchalamwana vient de nous quitter. Aujourd'hui, tout au long de cette vidéo, vous allez découvrir maladie nini Mama Tchalamwana Belaki et à Oufaki Nango. Sur cette vidéo, Dani Timanga va parler de la mort de notre artiste. Il s'agit de qui? Il s'agit de Mama Tchalamwana Oyo Autiko Tikabiso Namokolo Yalelo Oyo Pe. Je crois et puis si vraiment tout ce qui est asimate pour Boyebiko Biso à chaque temps ils alara otie totie oye toye mbalamoko toye mbalamoko na nzoto je crois lelo oyo lisusu RDC et Pedro grand artiste oyo asali pe e ya mingi na kati ya mboka na biso oyo lelo pe ekosenga honorer Mama Tchalamwana. Moi j'aimerais dire quelque chose avant nalobela makambo mususu. Mama Tchalamwana l'air azalaki hospitalisé. Beaucoup de gens parlaient mal batu baloba oyo pe bakoki koloba. Oui, c'est vrai. Moto akoki kobetisa yo libaku moment où boza na yé moment boza ko vivre na yé mais ce qui pèse na kamoko eza ya maladie vraiment ils ala ka comportement na biso te ba congolais ya kotika ndeko na biso musika na souffrance ils ala ka bien te puis et le moko esali ko to ya ko sala vidéo na kati ya BBC 45 pourquoi ils ala ka kaka que ce qui artiste à Koufi, il faut Bakombo
etangama toujours ya mabe mosusu okomona misusu kote kuna babi azwi na ye kasi ayaya na liwa ya moto vraiment olobi na moninga azwi malheur moko ekomeli moninga. Est-ce qu'on sait combien de fois bana ya mutu wana bazalaka blessé komona ke oyo azalaki na bango oyo peut-être abandaki ko partager na bango kwanga oyo azalaki ko sala bango bolamu eke azate omona bandeko musula bien ye azalaki kasi pour banani oyo ye abandaki koyemba boye abandaki kozongisa boye bandeko tozonga mwa moke tose conscientiser ngada niti mangana ningaka kolobaka eloko moko oyo ezalaka bien eza na barelation mosusu baforce yango te soki esenge ezala eza soki mpe esenge ezala te ezala te. Vous voyez, mais cela n'exclut pas que oyoki pasi moko boye ya moninga obanda koseka obanda koyemba ezaka mabe et puis ezaka comportement te ya bakongolais. Lelo mama tiala mwana soki totali parcours ya mama tiala mwana elle se fait à être une idole oyo peut te moni bande qu'on a biso belé balanda idéologie wana oh je crois peu notre sœur mais je 30 oh en ce moment je pense au moins à cause de la inconsolé. Pourquoi? Parce que sa vie musicale, elle a eu le temps de passer ça avec Mama Tiala Mwana. Oh, Mama Tiala Mwana, comment qui est non seulement présidente Naïe, mais maman aussi. Mais peut-être, Bamaka Moussousou, Batou Bapibiaka na ba réseaux sociaux. Batou Balouba na ba réseaux sociaux. Ah, te voilà, il y a ça, il y a ça. Est-ce que ils ont un bon comportement? Moi je me pose la question. Est-ce qu'ils ont un comportement adorable? Parce qu'aujourd'hui là, pas subitement ma publication bandit triste message Maman Tiala Mwana vient de nous quitter, Maman Tiala Mwana, ceci, cela. Oublions tout ça. Oublions. Il s'agit maintenant de la mort. Même si on veut que Motoana Zalaka m'a déposé, Motoana Bobo, ça va changer à rien. D'ailleurs, prenaka biso l'actomeka kusala moi sport ba baraso ba betu yo et que ko inase telema popola mabele so komi na venu elandi kuna moto oyeba te ke ba uti obeta. Aujourd'hui tout ce qu'on dit à nos artistes côté esprit moko ya haine et pas ya bateau. Moi je sais pas et sungaranani tango te esprit mo ya haine et sungaka na nini. Ah Tiala Mwana wana boye ndeko soki yoza ko solola te na x to y il faut peka batu mususu bali na muntu wana. Est-ce qu'ils ont bongo vraiment? Ce qui est bandaka kolinga musique ya Mama Tiala Mwana te. Ce qui est na Mama Tiala Mwana bobe banaka na eloko moko boye. Maintenant aujourd'hui Mama Tiala Mwana ne plus.
Attends, il y a comme 1500 et pas Nzambo, lorsqu'elle était en vie, on n'a pas eu le temps de se réconcilier. Maintenant, aujourd'hui, là, elle est partie. Au lieu de bata, paix à son amour, soit malobaya malamu, mais moutokara lelo, liweye, mais ma publication, moussou, comme on a Facebook, non, c'est grave. Non, je dois faire cette vidéo. Aimons-nous les uns comme les autres. C'est la Bible qui nous a dit cela. Tala, surtout bandi ko compter ba mabe o biso batu ba ime. Tout ça la Nzambe. Mais Nzamba chaque temps ayambara biso. Nzamba chaque temps alimbisaka ba mabe na biso. Soto obito banda kotanga ngo bandeko. Pitié. Lelo omoni or mususu ndeko moko aye a publier ou bien